lettre K. Vous écoutez la radio de la référence 3W. Ça, c'est le capitaine. Radio-Télévision Lisselot, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vote Singatou, le XL. Chris Chabani Nuna. Ese etonakanga motema kajude kolongo komisa ngai kizenge soki osimbi ngai nalengaka nedikura ye mokongo na ye kuma diembo yo ngai nademelaka libumu na ye soki nalalelengo bandoto pepe kajude kolongo Paulo de Souza ya Blandune de Souza. Ese etonakanga motema pese ne ya pambe komisa ngai kizenge soki asimbi ngai nalengaka netini na ye mokongo na ye koma dimbo yo ngai nademelaka libumu na ye soki nalalelengo bandoto pepe na mabongisami oyo ezalaki na mboka ya Diren esika oyo mokolo mwa lelo Pasteur Keva Kawa lelo nde ezalaki mokolo oyo esengelaki azonga na lilita esika oyo mokolo lelo bakendaki kokunda ye. Alors bandeko bolanda image nde tokozonga na sima image.
olongolaka bomoi na nga na mpasi yo nde olongolaka bomoi na nga na kufa epai na yo nde biso nyonso totalelaka ye maloba na yo ekomisaka nyonso ya sika na bomoi na nga sala ya kokamwa nabeleli yo sala ya minene ndenge osalaki na sala ya kokamwa ndenge osalaki na bomoi ya reste oyo mokili elobi esili nano esili te oyo bandoki balobi esili nano esili te bwana wadike mabakuma kusala concurrence na mbongo mabonda yoyo Vous écoutez la référence www.radiolissolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. lobi mbongo mabonze komi ebele yewanaka ekosomba biye mpe akei na ye neropa bandeko akimi afrika nzala kuna neropa bandeko atangaka lisusu biblia te biblia na ye bandeko atyena motu ya mbeto amecitaka lisusu te biblia na ye atangaka te mokanda na nzambe atangaka te verset biblika atangaka te melikuna neroba amona nikozonga na Kinshasa yewana ke kosimbatala semana pona go ya go salisa campagne d'évangélisation tango go mena Kinshasa yewana le na télévision abantu ko pesa ba publicité venez voir évangéliste international avec de puissance bantu ba go mona yo baba go tambula bantu bayokaka te bakumona lukula bantu basalaka na bango biyakayaka bandeko bantu babandi kuyana kampana etonji abandi kuteya mabonza tangu basilisi kuteya mabonza abandi kubondela mpona bantu talisemane bandi kusala puissance bantu ya bantu babandi kokweya mutu mosusu akokweya te mpe abandi kotindika ye na makasi Matea na Yesu aye. Totea matea na Yesu aye. Totea matea na Yesu aye. bandeko nakamora likambo oyo soki nzambe atomboli évangéliste moko bamisusu bakomi koyokela ye motema lukunya bamisusu bakabola bagroupe baninga bakoya koteya na groupe ya baninga te bakoma kobwakela na bambwakelela mateya na bango babwakela nimbwakela ye bandeko mpona kosokisa nzembo oyo tokeba na bikotakota na mangomba mokolo mosusu bakotongola biso mayamunga tokovimba mabumu yoyoyo bavimbi mabumu yoyoyo na bikotakota bavimbi mabumu toteya mateya na Yesu aye. Toteya mateya na Yesu aye. Osika ya nzela Yesu nanga Bizibamba Yesu nanga Otikaka moyenge beno na suka ya nzela Taba pasi hata minyoko Zalaka sepe Hata na sube ya kosa Yonde nzetika etape Kana umerase Pembeni nayo
ngai o Yesu na ngai opesanga ndanga na yo bolingo ndanga bolingo Yesu na ngai o Yesu ai Nzambe neli yoyoka ngai yoka libondela mwana zolela image oyo bokundami ya Pasteur Eva Kawa ulani image bomoni lolenge batu batondi na cimetière bomoni lolenge batu batondi na salle bomoni mituka ewiti babipai na bipai po na koya kolela mowei ndeko na ngai oyo zali kolanda biso ntango nyonso na mateya na biso na kati na radio lisolo batu oyo baye na matanga ya Pasteur Eva na banzi eza plus de 2000 personnes batu baye ebele cimetière etondi église etondi batu na libanda batondi ba camion ebele soki tozalaka na bolingo ya solo ezalaka kaka bolingo na matanga te mais tolakisaka yango etanke ba chrétien tolakisaka bolingo na misu balobi mosali na Nzambe bayebaka ye na misala soki kosambela eleki ebele misala ezali te ndenge balobaka nzete ya malamu bayebaka yango na mbuma na yango toye na matanga ebele eske entre biso tolingani na banzi mutu na mutu ayeba kobongisa relation na ye na Nzambe lelo tokoki koya ebele ndenge bomoni ebele wana batu baye eske ndeko na ngai yo relation na wana Nzambe obongisi yango. Voilà, ezalaki ya bino toujours DSV Diana Asulufutu de Wuppertal pour na masolo na biso ya koka malelo tokutani obele mokolo mbobo mesenukaka ndenge topasolaka ko ya biso mpoke. Bye bye.